Yaya makambo mususu le kaka na mokili o na sarabino chaque fois que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs modes. Makambo za na mokili oyo masolo autre betaka ezali ko édifier, ezali ko aider bandeko ebele. Yango na senga kana yo otala émission oyo moko te benga ndeko moko mi balemisa to bozala ensemble pour na kozwa mayele. Rappelez-vous, ezali émission ya éveil ya conscience. Yaya to robete le solo esala na France, na ville de hier, na 91. Ndeko Marise Yaya, jeune fille, maman na ye, antillaise, papa na ye, congolais. Abali mundele bakuta na banki ya zoka mundele oyo asalaka na sirène na ye, abala na sirène. Déjà, sirène wana aye komoni saye ki mona meso vis-à-vis boye. Et mokili oyo ezali na makambo. Bato ebele bakansaka no mundele bazala kindoki te, mundele kisite yaka koyoka lisolo ya Marise oyo moka pesi ekofungola yo esprit na mokili oyo. Pasi ya kosaka te makambo oyo toali komona na mokili oyo. Daniel Safou rend hommage na Jacques Ndala. Soki Jacques Ndala akufi nzamba sala yeka grâce. Soki mabe komi matanga kosalama na ba veni nyonso tu ya ville ya Kinshasa particulièrement, mais généralement partout na RDC et qu'on la fait un régime pour naie na décès à Jacques Ndala. Est-ce que Jacques Ndala akobika to akobika te? Yango to kosola yango awa na émission ya lelo na Daniel Saf. Écoutez. Nous avons une émission, nous avons ce programme il y a liwa Jacques Ndala. Daniel Saf le programme est un peu ça ngwana. C'est-à-dire que ceux qui Jacques Ndala koufi, ils appellent faire un régime. Pour matanga to lega quartier nyonso matete lemba mukalamu tous matanga ezana bala. Oh, donc le sikote rose dembe. Pendant que nous rekunda Jacques Ndala, ça sera la fin du régime. Oh, mais elo nyezo ko lakisa OK Jacques Ndala eza nosi ya matanga Jacques Ndala. Mais nyezo lakisa ko na ebisio bon, je le souhaite pas panzamba zali kolobika moi. Ce qui Jacques Ndala biki eza bika moi nzambe. Parce que prise en charge à Jacques Ndala à la niveau Sana, je ne pense pas qu'il y a s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, côté gauche, il y a rien, ils ont déjà foutu. Voilà. Tout ça, Nzambe pour Jacques Ndala azongela biso na mo bimba. Kasiambo, tolanda Daniel Safou pour makambo oyo ya Jacques Ndala tika tobetela oli solo oyo esala bibongo na France. Yaya passe na motema na saka yo. Côté la radio locale au mon côté pour radio locale télévision ezali le seul programme, la seule chaîne oyo to yeb sakabino makambu ba histoire vraie autobetaka awa to inventaka yango te ezalaka ba histoire soit yo moko pesibiso histoire ya famille na yo ya ndeko na yo ya mwana na yo ya yaya na yo ya mobali na yo pour la ko édifier bandeko mususu ya na lisolo auto ko betela yo awa muto apesi solo ye moko mona ye Marise azali issu il y a relation d'une mère antillaise na papa na ye congolais. Marise atanga na France, a sala étude na ye, a sidi sa université, papa na ye en vie, maman na ye en vie. Marise abandé a ju musala na banque mort de la place na Paris to loba yangote. Alors, histoire trop bête la yo et salami na ville de hier, ba de France, ville de hier hein. Ville d'hier na 91, 91, 91 à 91, les choses tombées là. Marie Stan aussi Moussa na banque, jeune fille, jeune femme, abali okene Moussa na banque car zalaka chance et sourire parce que moi sinon surtout alingaka abala. Moi si mon côté alingaka vous célibataire, oh to bien OK, ba sinon surtout te bala. Il y a deux femmes, oyo, baza, ba femme pona ufana libala. Bamsou ba femme y a ambiance, bamsou ba oh baza programme ça la femme seule. Alors Marise pour na hier abaki ya sa catégorie basse oyo il faut babala. Alors chance et sourire. Le ko la kaka basigno surtout, ba jeune fille surtout presque ba lingra ko so mibali ya bien. Tout na kabino mobali ya bien ngo za la kanenge nini, ko pesa kaka réponse te. Marise pour na ya su mobali ya bien. Et ça dit que chef na ye direct ya banque wala to kotanga kombe ya banque awa, tu banque on en France na Paris. Banque on appelle ça renommée. Alors, tout le monde
mon conseiller direct azalaki Mundele. Comment ya mon conseiller Gabriel Mundele, célibataire aussi ce jeune garçon là, ce homme. A Sepelina Maryse. Talaka antillais, à 50 sur la congolais et puis 6 mois café au lemo boula ndenge mo mystique. Mon compte va dire que ça là, Maryse va court à comprendre yango te sali que baye ko lingana, basali balangani pendant 6 mois, une année et demie. Tango basala ki ba fiancé. Tango basala ki ba fiancé, to copain na copine, Maryse va sentir le remoté. Et Gabriel Mundele wa na villa moko kitoko na ville de hier na 91. Voilà. Villa moko kitoko ko sakalate ye mwana mbali wana me abalate. Keba na bato bakena musala. Oza un homme normal, okenda ka musala, oza na ndaku, oza na ba sécurité, oza na nyoso tout mais moi si azate, to yi ba kawa les allés belé. Bato wana bazala ka mbilinga o sakalate. Bref, une année après, Maryse a accepté la main ya Gabriel Mundele wana. Gabriel pe akenda et pas ya parents ya Maryse kakande zalaka ba pesi ba repesa donc ba balier normal. Ba sali mariage religieux. Papa fiston, ngai Gabriel ngamo na pesa yuke to sali mariage religieux na Mundele wana. Mundele wana Gabriel nake na kota na ko mobali na ngai nake na bandi ko vanda na ina ndako wana. Papa fiston, 3 mois seulement. Parce que tout ça, la ici, mon la banque. Tout que nous sommes dans la mobile nanga, nous sommes dans la mobile nanga. Alors, bah week-end, vous voyez quand des balles basalaka, bah week-end, bah les un peu qu'on se détendre à cause de mon ninga na yé à cause de ma cop au cas kandé salaka. Alors le week-end, nga la tika la calenda. Azongaki mois retard. C'était aux environs il y a 19h40 ou 45 bouillie. Dans la chambre. Na oki lokola moi makele moko boy. Na oki lokola moi makele moko boy la couloir. Makele ndenge na solo ngamo la sanda ku boy. Na bimi na couloir. Tant na bimi na couloir papa Fisto na kutani na mwasi moko ya Mundele. Alors na teni Adam et Ève nu alors. Na tali boy na gangi. Tango na gangi na kimi sikoyo na ye na salon. Tango na ye na salon sikoyo na vai na gangi na bimi sta couloir atali na moni lisusu te ye mwasi ya Mundele. To na vai na salon boye ko banga na fungol TV. Moi papa Fisto mwasi wana bimeli ngai boye lingai. Abenga la komona nga Maryse. Pourquoi tu t'es marié avec mon homme? Oh, wana zali mobile na ngai okoko se marier na été. Elle me parle comme ça toute nue. Et ça rêve tes visions tes boye Mundele lo balangai. Okoba na mutu wana te asa mobile na ngai. Puis ndaku ozali oyo ezali ndaku na ngai. Okova na ndaku ya ngai te. Na ebisio ka ndengo wana. Ngai mwasi na ye intel apesi kombo. Boum amoka disparaître. Maryse a eu panique wana. Chose on a monate mbala moko doki atikina blaba abima zwa clé de contact a démarrer mbala moko para bango akima na ebité Gabriel esika zalaki soka santa ki tonne na on ne sait pas soka zonga nda ko normal on ne sait pas Gabriel zaka ko zonga na 21h passé atali boy amoni mwasi na été abenga e téléphone éteint mbala moko a démarrer mutuka akeina pa ba Maryse pa ba parents na ye papa na mama. Tanga komikuna koti tangu mama Maryse a komikuna abeteli papa na bangona mama c'est qu'elle a vu même si moi là yo moni na ndoto abi ndoto te papa mama boye vision ku peut-être na moni muta Mundele wana abi sa mwasi ya obal oyana tangu Gabriel aye a expliqué ndenge mwasi ya moni Gabriel a habité, ouais, ça va noto, bah il conso. Non, ne t'inquiète pas, toi tu es ma femme, moi je t'ai marié. Légalement, en Bolo, bah, n'a bien ngoté. Et je t'ai marié, même papa, na maman, il y a Maryse, bah essayer de convaincre yé à qu'il n'est pas un bal naïe. Au bal à bon délié. Malgré ça, elle est aussi amoureuse de mon bal naïe, Gabriel. Gabriel a vu Maryse, bah zongi nandaku. Papa, c'est tant que zongi nandaku. 2 mois,
il n'y avait rien. Mais ce que dans les 2 mois là, c'est que je vécu avec un peu calvaire. Papa Fisto, elle m'a dit, au comona, bolal na mobile, na évité, ya zoyo kayango, tengam na zoyo kayango. Au comona, on dirait mutazola dans la cuisine. Il y a ma caméra, ça la mine. Au moment où on a mutazola dans la cuisine. Non, c'est parce que moi, si elle a la raté, ne vous trompez pas. Nanda ko papa na maman, moi, si elle a la raté. Na évité, j'aime qu'elle a bango ngeni. Moi, ne vois moi, ça sudukaka. Okomona mwasa sutuki mama sutuki aye atalibana akei kolala basi balala lokola bantabate na ebarate soki oza mona mwasi olala kabota ba salaka attention po mabe ekoki koya est kokomi papa Fisto na koka ero komona muto wala na cuisine na tena ngwali mbala sa ya kolala na ko bima na cuisine tali boye na moni mutu te loko moko te na tongo to kola mukaboye okomona mobali na kozo ba retard. Assis, on a mbali azomena dati. On a mbali azui biloko la nzungu azokolia. Mais biloko moi je vais pas préparer. Comment se fait-il que biloko kombo nengeni? Donc quelqu'un vient la lui préparer, ne surtout mbala zolia. Mbala zoka solola ngamu na lambi yango. Ça n'était de trop. Na ko yebisa biloko zolia ngamu na lambi yango te, mbala on dimanga italaka mundele. Jour mususu papa Fisto esika bakampena ebebaki. Mobala qui a retard. Bah samedi mi a robima mo ambiance c'était encore un samedi. Nga la vandi boy. Ay so qui retard samedi one. Et comme ba 21 ba 22 heures passé. Na la liboye na canapé. Na salon. Moi si wana ya mundele ya nu aye pena betinga bala boy. Marise, réveille-toi. Yo na zo ebisa yo ndako ezanda kuna yote ezanda kuna ngai olingi koyoka te bima na ndako soko lingo konse libala yesa mbali alukira ndako musu mendako oyo ezanda kuna ngai loko na zo lobozo yoka te o na ide ya combien de fois 2 fois de sport au deuxième fois soki na ye 3e fois yo okozala suta mokili otenga na kozwa yo okoya kotoya okomela nga esclave ya soki ngai mwasi ya mutu wana. Maris comme d'habitude a mis jamais au commis traîner de trop. Cette fois-ci à Juma valise table on a akangi akei. Et ça la rende moi donc na habité bobala à Santara que moi si naie ma danger koti ton renini. Gabriel Aroya alanda sous Maris kuna et cette fois-ci Maris avait dit niet va visiter la zongité. Ce qui na zongi kuna je peux mourir à tout moment. À tout moment. Et ma mère akena ngai pa ya basa mikolo basango ne mankambu basango ne mankambu sango asayelinga ba prière makambu na surtout mais au moment où je te dis na zongi suliba la wata sol do ba mindele okata ba via kamune na bala mundele za clean mundele za propreté ba mindele pe basana ba kis na bango basana ba charisme moi je me dis mindele basana kindo kikutrole ka batu mwindwa et ba preuve ça les gens. Ma compétition internationale minga au coupe du monde de football au coup de peu est-ce que ba no ba sorango bano abasorango pas les basorate bakira banganga ya marque na ka mundela ogane biso pona nini mindele pe bazana kindo ya lobby pe to robeti lo lisolo ya mundele mususu ntasi mundele révélate à Facebook ndio mundele wana kufa do ba vanti ko to mona na mukili to bale ko mona pa noir et komi pa mindele siko komi to se mate ngana bala ka mundele et pas mindele kindo kesate lokuta est OK oboki sur la marise. Si on a un peu de temps, toi et bien, tu es belé, ça va femme, homme seul, à Zanandaku, à la villa, à Zaboé, à Balinga, à Koba la tête. Donc, c'est qui va la sirène. On a vite compris parce que ça, moi, je suis à la sirène. Donc, tu es belé, parce que tu es la sirène déjà. Tu as les soleils à Marise. Marise a bien posé N-O-N. Mobile so bon de la ye azonga. Et comme ça va comme ça, tout le monde ndako tout ça ndako. Moi la mwasi oyo aboyi kozonga. Est-ce que ce qui Marise parce que Marise peut alingi mobile na ye. Gabriel a dit chef na banque mort de la peste kuna la France. Soka zongi. Est-ce que soka zongi mabe koye la yete asala ndenge nini. Yango Marise a besoin de conseil na bino bande ko radio le coller. Asala ndenge nini. Tala isolo ya Marise na Gabriel yango wana. C'est ça la attention hein. Ça la attention. Mi ba le belo mo la ka basala makambo ya bango. Mo ba le munele ya bala kate. Asala baba abala kate abala nani na butu. O to lo ba kite. To lobi.
Nayami pour la bino papa Johnny Mabiala honorable a kobera ko décortiquer au pesa lecture naie par rapport ya isolo oyo ya lelo. Mbotela yo papa Johnny Mabiala lecture de par rapport à l'isolo oyo zalini. Mbote bandeko na ngai nyonso wazoyoka biso mbote pe na bana nzambe bisika nyonso ozwa mikolo amona biso tolandi makambo ya Gabriel na mwasi na ye en réalité ye aza na grâce ya Seigneur mwana mwasi wana aza na grâce ya Seigneur parce que bapartageaka mobali ube bapartageaka mwasi na batu ya monde de ténèbres te partage na bango eza kobuma yo partage na bango eza kake il faut yo kende salela bango c'est ça mais tant yo zui grâce il y a 2 fois avertissement et que on se retirer au comme pas na bawoti na yo en tout cas il faut kotika eza pona kimondele o pona mutu mwindu te libala eza na ba sens nyonso et puis pona kozwa kimia na libala eza ka mundele te na ebite mais pona ngala moni eza ka mundele te ata mutu mwindu ata chinois ata indien soka za mutu ya bongola motema azali chrétien otobengi ya vrai chrétien akoyeba kobatela même ata soki n'importe quelle race ya kozala na yango mais ce n'est pas seulement mundele po tozomona pe bamindele awa na bamboka oyo tofandi toyebi bakaraktere na bango toyebi makambo bazosala eza kutu plus dangereux et plus mauvais koleka biso bato mwingi biso tozovivre pena na kati ya ubuntu ya kibomutu naloba ndenge nini ya respect mais mundele te awa na mboka o place tozali awa namona mundele na mwasi na ye bazalaki ensemble après makambo bindani na ndako bazalaki na mwana ya mwasi na mwana ya mobali bakaboli bana mwana ya mwasi akena papa mwana mobali akena mama après quelques mois bana wana bakomi oyo akomi mwasi ya donc mwasi ya papa mwana mobali akomi mobali ya mama imaginez-vous naki mutu boy mwana mobali naki mutu boy naki mutu boy naki bomoto na bomoto boye nde nazo bisoki na bomoto donc mama aboti na mwana na ya mobali papa aboti na mwana na ya mwasi po bakabwani na donc compliqué et que biloko bongo pa na biso jamais alors ko salima ce qui muta sali biloko bongo c'est-à-dire aza muta aza na kati ya science boy ou aza babokilti mais pa na bango eza nango normal ezo salima c'est-à-dire baza batimo baza na ki humanisme te baza batimo lokola bazo vivre lokola ba cheval lokola batimo donc et on ne sait la bango basala basali donc na lobi te ke bango nyonso mais baza na ba caractère wana parce que y a aussi na ba o basala na biloko wana te mais la majorité ya biloko mabe makasi eza mindele bato bazosala yango na utaki kolanda histoire moko dernièrement awa ezaki na fille moko aza haïtien fille wana tango haïti ezwaki bamakambu ezwi bamakambu na bango ya oyo ezalaki ya séisme esalemaki wana mopepe esalemaki biloko bato bakupaka wana fille wana apesaki famille na ye mobimba mais asalaki tu alongwa na haïti ayaki akomaki ntina Turquie akomi na Turquie bandeko na nga comme azalaki très joli et azalaki aussi mayele azalaki na mwa diplôme na ye akomi kolukaluka musala ayaki pe kozwa musala na ye mais akutani na fulisha mundele moko boye mundele wana alingi ye abandi kolakisi donc asali ka o ndenge ka o histoire o ndenge ezali mais o ya ndeko wana kende kosuka mabe c'est-à-dire alingi ye akia présenter pa ba famille na bango na Turquie babi ba Turquien ceux qui ba Turquois wana balinga ka ba noir te c'est-à-dire ceux qui sont noirs oza kuna bazozo lokola kaka esclave d'ailleurs kobala noir kuna eza penda tabu tanga memi na famille na bango famille baboyaki mais moi si mobala a convaincre kaka famille a convaincre ba ko mona kelo mwana biso to peki sieti alingi te bo abala na ekaka alors tanga bali fiwana
les jours na bango bafandaki bafandi bata ebele les jours na bango ya mariage tango basilisi kaka donc madame maman na bango ndako esanga ba noir bazalaka normal te les mususu bazalaki na mibali na côté mususu ayebisa ote ainsi de suite yepe olia tuna mwasi atuna na yepe mwasi te oh mwasi wana tanga azalaki na mboka na bango azalaki bi na fiancé na ye mais fiancé pe akufa kaka na ba événement wana. Alors les jours où il y a nuit d'annonce na kati ya hôtel mobali a continue hôtel a bouquet hôtel ba continue na kati ya chambre hôtel mais mobali azalaki na joie te ne longi na mo sezo tu na ye mais ndenge nini to continue na zo mona joie ezate ndingo ne yebi ofandaka abite yo fendo kosanga abi ona kosanga nini ote yo kosanga na biso to kosanga na kosanga na nini yebisanga le kona kosanga oh mais yo zalaka na mobali abi mais yo tunanga likambo otunanga te na yes nazalaki na mobali mais mobali akufa na tikalanga mokondi yango na bimaka na yaba kuto famille zate abi no abanda ko beta mwasi na kati ya chambre hotel beta ye titi kutu mwasi azalaki sous na sentiment te a viola mwasi na ye moko na kati ya chambre tuka na yango tango mwasi bayeko bima ava ba bima na tongo poza laka buuti na sad na nuit d'annonce il faut que bozonga sous na famille ba fanda sous ensemble ba pesa ba mbote ba pesa no ba conseil boza malamu ainsi de suite mwasi elongeza ki déjà akobeba donc elongenda donc ya kopanzana ayebisi mwasi na bi o cha maquillage pour to que n'est pas la vie moi ça habite ngala okende pas la binote pour elongi nanga boy na kokome pas la binote abi jamais yo soko ke pa na biso te seko oko décevoir ngai pour famille bazo zela biso na minitio moi ça lobi atie ba bilongi ka ndo mona ka ba biloko la bango na ba tie meki ko calmer elongeza so ndenge nini mais zo la kisaka ke moi était mais là ba bimi na réception ba komi na réception alors que réceptionniste wana atuni abimbi madame elongi bwendingi na mona ke lo bokota ki ozala ki bien ye mobali ba moko habité aza bien mais akoya kinde na Benoît mais obenga ki la police te obenga ki na ni ambulance pour la tête ezaki na moko moko muke to sara ngo kaka babimi là ba komi shiko na famille pour fallait ce qu'on a kati ya famille d'abord tanga sala ki refuge na ye na kati ya nani ya Turquie bakutana ki na française moko ou azalaki lokwa maîtresse na bango abanda kolinga fi wana mingi tina mariage na ye française wana azalaki donc abanda ko assister mais siko tango bakei bakomi na jour oya bapesa bango ba conseil ainsi de suite pour que ko fana ndako na bango française wana pe azalaki aye ko pesa mwana na ye bambote ainsi de suite depuis ba conseil mais ko mwana na ye elongi eza bien te abi ndenge nini yo lobi mariage le kaki malamu mais lelo elongi ya malamu te abi na koyebisa mobali siko azaki trop serré na mwasi alingaki te mwasi ayebisa likambo wana tala mutu moko alors na baloinga na tango bato bazoyaka mo banini basolo abe ye femme abenani na française wana bake na mwa libanda na mwa jardin zalaki wana abandi koyebisa bitala problème na za nango mobali oyo azali vraiment méchant tala makambo salinga tala alingi kutu tena yebisa bato mais tango zo solo naye mbala moko le message na sima na bango yo ozo solo na nini habité tozo solo la ka makambu ya nazo pesa donc française mutazwa ki habité na solo na makambu ya ko pesa conseil ndenge na ko fara liba mais mobala yeba ki déjà que moi si alerté déjà likambo et pas ya nani ya française wana ndeko na ngai balongwe na jour wana po bakende ga ba makambo sili na famille ba kesko na ndako na bango fale bafanda na ndako bango bafandaki abandi lisuko beta mwasi yo yebisaki mutu na wana ni oyebisaki ni alors que française wana azalaki na moi esprit alingaka yebisete ko kendela mobali ote parce que mobali lolenga salio peut-être apoko boma mais moi si française comme présence d'esprit alaki te alors asalaki nini atikaki bango bakende mais l'air bakei bakomi kuna abeta mwasi lisusu ti aye ko étouffer mwasi akanga epinda kachi mwasi abandi kolela gangi souffle sili alatiki mwasi akoyi wana
Donc il y a kanisa kaka yazo pinir moi si na ndenge ka bakanda soki kanda nango ya ndenge nini soki ya nini peut-être kanisa ki moi ça za vierge mais moi ça yebisa ki déjà que nazaki na mobali akufaki. Alors abi moi si au trahir nga le temps que moi si alali na sewana alors na ba voisin o bazala ki pembeni baso kaneti makele le voisin moko ya atoki porte zo funga mata toki abenga la police. La police l'air baye ba kokuta bwe makila na se fi wana kufa na kati ya ndako mobali na mais asala ta 2 jours te na libala. Imaginez-vous. Donc yo moi si oyo ozo kanga na minute oyo pour na dit que soko pesi rapport et pas la bato mangala ozo kapeli lingala. C'est-à-dire vous avez la chance rester là où tu es comme tu es encore jeune fille tu vas au se marier. Moi si oyo déjà zo travailler ozo azada na musala na ye sache le kukozwa ka mobali ka ya ba bien wana ndingo boluka ka ya ba bien okozwa yi. Mais cette fois-ci zala na auto bengi moi examen moko ya expérience il faut une expérience ya ko comprendre comment est-ce que mobali na balage boye azala banda kwa minene boye et puis azala na moi cité azala na moi na te. Il faut comprendre ndenge kaka ndenge ndeko langa fisto tu kolobi bato lo lengi wana mingi bazaka compliqué. C'est vrai baza compliqué et ça mutu soka comme na balage ya ba 35 40 aza déjà na ba moyen nde tozo mona ba pasteur musuna ba kini wana il a tous les moyens possibles à koko bala mais abala kana été c'est qu'il y a un problème abala kate ponani pas au bala c'est kazana mibe komoko zo tinda ya bala te. Il faut pas se donner mbala moko la mibala ndengala parce que au moni aza mundele ou bien aza motumwindu ou bien aza indien là au comité ka et la chance n'est que parce que yo ozui grâce ya masia nde masia ka protéger so que za ki masia protéger ka ote nga okufa monde de ténèbres ils ont pardon. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on tire vraiment la leçon. Na makambo zo sala mela baninga, yo pe fo oyuka, ozwaka prudence. Donc vi na yo eleki mbongo, eleki libala. Vi oya yo zana ngwana. Eleki mbongo, eleki libala. Peut-être que Nzambe alingaka salela yo na façon mususu oyo elingaki e sauver monde. Mais yo mi bomisi avant likolo lokoso, likolo ya ba otobengi banini ba staff ou bien likolo ya ba android na bino kozanango. C'est compliqué. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention kitoko oyo papa na biso Johnny Mabiala a pesi biso. Ete ya bino hein. Bolanda kate bale wana za célibataire. Azana mbongo ebele, azana mituka, ashina mituka, ala daye kuna mobali ya bien, ya yakeba okosimba touche. À part les autres Betty, il y a Gabriel, na Maris, Boki, Solosus, Oyo, papa Johnny a pesi, en tout cas, o édifié bino. Ne croyez pas que Bamindele va s'arranger ma kisite. Bamindele va avoir ma kisi, ma kindoki a marque na bango. Donc, tu es bien, ok, de coloribus and gistibus non put disputandum. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Donc, ce rôle de Mundele, mais ça va faire la suite, il y a prière. Jacquinda la moribond, presque moribond, na hôpital, il y a sanatorium, Sana. Situation au Sanango. Est-ce que à Kobika, nous devons prier pour Jacquinda? À Tabalobi, Jacquinda, à Sadi Plaja, le col à Tronaki Maïs Timbango, à l'Obaki qui est à Kadekota Jacquinda, il n'a pas été clair qui lui a menacé. Est-ce que c'est Jacquinda, c'est qui? Mais, yaya, il y a un vrai ami à Tango, il y a passe. Jacquinda a passe. Il a été enfermé dans des conditions de Ebiwana. Tout ce qui est le sénatorium, na Sana. Tout est bien détenu à Makala, ce qui va la preuve de Sana. Est-ce que maladie au Jacques Ali Kobela, on dirait sur insuffisance rénale et consorts. Na Sana, bah qu'on traite maladie wana, tala kunseki, tala kumamba. C'est ainsi que ancien député, ancien journaliste EP, Mwanamboka, Aye Koloba, Daniel Saf, Soki Jacquindala, Akoufi, Mabe et Koki Koya. Oui, et la spéculation, s'il vous plaît, au bon de Libino, ça ne pèse rien.
eloko ya makasi ezali wana te botika Jackie Ndala bobebuzaye akende kozwa soin approprié ata en Afrique du Sud ata wapi ata na Maroc akozonga. Jackie Ndala ne vous empêche en rien tout bondeli pour Jackie Ndala, notre aîné, notre grand frère, notre confrère pour Sungaye Ab Malibanda akende kozwa soin approprié. Tolanda Daniel Saf mamba on le sur Jackie Ndala. Daniel Saf Tolanda ye. Mon on a une émission. Nous avons ce programme il y a liwa Jackie Ndala. Daniel Saf le programme est un peu ça ngwana. C'est-à-dire que ceux qui Jackie Ndala koufi, ils appellent faire un régime. Pour matanga to lega quartier nyonso matete lemba mukalamu tos matanga ezana balaba. Le sikoto rose dembe. Pendant que nous kunda Jackie Ndala, ça sera la fin du régime. Mais elo nizo ko lakisa que Jackie Ndala eza nosi ya matanga Jackie Ndala. Mais nizo lakisa ko mais ebisio bon, je le souhaite pas panzamba zali kolobika moi. Ce qui Jackie Ndala biki eza bika moi nzambe. Parce que prise en charge ouais, Jackie Ndala à la niveau Sana, je ne pense pas qu'il y a à s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, côté gauche, il y a Renae. Ils ont déjà foutu. Au monde là qui on va puis ah ça fout honorable. Mais John, on va voir la politique. Journaliste, hein? Plus de 20 ans comme journaliste. Tant que vous avez là, vous êtes malade. Nous à 6 comme journaliste, on se rend compte. Jackie Ndala est entre la vie et la mort. Zola nanga, sikoyo, na roza na estangote. Kwa libota ne bazolanda ngai. Bana ne bazolanda ngai. Na roza na esengwa liwana ete. Mais liwana ikoza la paix libération à Congo. Liwana ikoza la libération à Congo. Mais perte pour la famille na Daniel Saf. Mais soka kufi pour na Congo, famille les a Congo. Jackie Ndala aujourd'hui n'appartient plus à sa famille. Il appartient, n'est-ce pas? Na lit autoza na moto libéré Congo, il appartient au Congo. Jackie Ndala soit Koufi, famille était mte kundae, toko kunde biso na $1, $1. Toko kunde sans cercueil pour la relagisa dimension pauvreté mboka. Yega na dra. To kundie. Daniel Safu kolo Congo ko changer to timolie to tena cercueil. Safu. Mais ngana lobiango mbaye bazo kamba mboka so bozola na ngai na bomba mité. Na bangi pété. Liwa Jackie Ndala c'est la fin du régime. Et Zalambala Liboso, Félix Samon a 3 millions de personnes à Balabala, Barokunde Bembe. 3 millions. Toko Kunde Bembe. Toko Kunde Bembe. Ils ont la deux séquences. Séquence à Liboso, tant Toko Tike na morgue. Séquence à ma casse. Tant Toko Tike na morgue, Moutumoto là Nandaku. Bah, jeune Union Sobazana 29 ans. Ajo Kabila Zora pouvoir. Vous avez une mission pour Namboko. De 20 à 29 ans. Quand tu vas mouquer 35 ans. C'est la jeunesse qui libère le pays. Ça c'est fort. Tu as la deux séquences. Séquence à Matanga. Et moi à Matanga, tu as la balabala. Et très bien. Tu as le morgue, moi, tu as la malili. Azala, tu as emboumé. Et comme les bembo, tu as utilisé pour la lite na biso. Si tu as bomba chéribé, tu as le côté tamie. Mais dans le moment où tu as commis au fond de la mission. Tu as bombé na morgue. Et moi, Matanga na balabala. Et Matanga Jackie Ndala, c'est aussi l'occasion de combattre l'insécurité. Si vous avez entré ma sangambila, mbate zalarana. Mais si vous avez na monga fula, il y a kosakanate, il y a encore na monga fula. Il y a sangiba na monga fula. Daniel Safou. L'insécurité va continuer na monga fula. Restez des arabes moko. Beaucoup marola la libanda. Beaucoup tout ça là déjà la Congo. Insécurité les bazo boma na monga fula. Bana monga fula reste tes ara moko. Bazo kota ba kota le lolo bi ba kota. La libanda, la Daniel Saf na besi mododre, ba mododre. Daniel Saf monga fula, la libanda. Bo pelisi ba koni. Kofinga mutute, bazo combattre injure, immoralité, ça c'est fort. Comportemental, automoni. IDPS a développé argument magasin comme injure. Très bien. Il y a IDPS. Donc, comme le secrétaire général Nabango, injure n'est injure. Or, l'injure n'est pas un argument. C'est ça. En quoi l'arrestation, il y a Jackie Ndala les ont concernés Félix. Parce que dans on a Félix même. Mais Jackie Ndala a une poigne. Parce qu'il est opposant. Parce qu'il combat les régimes. C'est pas parce qu'il sali Bavir. Tu Bavir n'est pas sali. C'est du montage. Il y a bakanga na salani. Bakanga na aéroport. Na okende Dubaï bakanginga ba meminga ani na demia.
babobinga apelita babimisina c'est l'arbitraire nasani barimere kako azana nanga azokende rejoindre nanga siko ngayo bukanganga botikanga bamona eloko nanga te bamona bavuzwa apare bafana na apare nanga pendant 3 mois bamoni nanga 3 mois batikango vert bazela bapel nanga soka kobenga soni rien bazwa eloko te ozola nanga bazwa eloko moko te donc c'est un régime il y a lukuta na lukuta bato bazokufa na lukuta na Jacques Ndala bakange pour nani pour na opinion na ye opinion contraire na pouvoir Jacques Ndala trouve que Félix a sa l'élection te batia ekotia bakabola ba machine il a dénoncé tout cela et aujourd'hui il est victime de l'opinion na ye mais l'état comme nango nga penza Boulimbisanga. C'est le moribond. Jacques Ndala. Je ne vois pas Jacques Ndala. C'est la zongi na vie. Le côté gauche. La reine. C'est déjà foutu. Ça c'est fort. Mais là, Nazapre n'a pas reine en n'a pas ça Jacques Ndala. Nazapre n'a longo la reine en au nom de la lutte. N'a pas ça Jacques Ndala reine en vivre. Pas n'a pas vivre. Mais n'a pas la reine moko. Il est pas à reine moko vivre. Le problème est Jacques Ndala, insuffisance rénale. Jacques Ndala, insuffisance rénale. Insuffisance rénale, on est prise en charge avec une quitté et détruire. Vous avez un hein? Donc ceux qui habitent les ensembles. Ceux qui partent. À ce moment, voilà pour ça, Basala Nimi. Message ni besoin relancer. La prise en charge, papa. La prise en charge médicale. Hôpital est en haut, ils ont prise en charge. La prise en charge médicale, pas mouta vivre. Bando Koufara n'était pas Nzizanamboko. Pour nous rebanger, barokanangai, barobomangai, non. Congolais, nous c'est pas ça, il n'y a pas si mot d'autre. Bon, on la rebanga. Bon, on la rebanga pour te côté à la phase finale. Phase finale, il y a une action. Ça marche. Au monde, on va traiter, on doit comment un consort. Très bien. Merci beaucoup. Le peuple a réagi, Saka. Quand le peuple a réagi, vous créez contre rapport de force. Très bien. Quand il n'y a pas de rapport de force, Fatia aussi la nenga lingi. Voilà, ça c'était Daniel Safou. Ton petit force, c'est pas Jacques Ndala. Jacques Ndala, si tu vas nous suivre, aîné, grand frère, force à toi. Nous sommes de cœur. Sache que Radio Loco Télévision et toute son équipe, et nous sommes de cœur avec toi. Dieu va t'aider. Et si quand Oyo Badbalobi, Mukibabe Souki, Panzambe Soukite. Jacques Ndala va nous revenir en bonne santé. Nzamba Kosala, grâce. Voilà. Tout cela, verdict, verdict Tonini. Il y a président du Parlement, moi Namboka Vital Kamere. Est-ce que à Koko il y a même déjà 70%? Et là, qui c'est qui a Koko il y a déjà? On ne sait pas parce que Vital Kamere, Azalaki na Mokundi Amboka. Pendant 3 heures du temps de Toyo, le chef lui a renseigné que la pétition ou les KT, on ne sait pas, est commis niveau Nini. Voilà, on va attendre verdict. Il y a Kamere Soli Rosala, Ndenge Nini. Voilà. On a fait l'actualité. Je vous ai dit tout à l'heure, les motionnaires comme les non-motionnaires sont des députés. La Chambre, c'est la dialectique, c'est la démocratie. Mais une démocratie basée sur le seul intérêt général et sur l'amour et la fraternité entre nous. Les mensonges, les mesquineries n'ont pas de place dans cette émission. Merci. Merci. Voilà. Ça, c'était la parole. Il y a Vital Kamere. Espérons que école bien. On s'arrête ici. La deuxième session de la mission à l'élo. Tout prochainement. Dans le numéro sur Radio Loco Télévision. Bon, il y a un peu de sucre, ça a habité. Papa Johnny, est-ce que vous avez moi un message à couper ça en ce qui concerne Jacques Ndala? Ya, bandi konanga politique ya Congo ko bomande batu. Politique moko compliqué bandi. Mais toutefois namona ki pour la Jacques Ndala, il fallait batikaye. Parce que nous sommes dans la démocratie. Ceux qui moto azako ça la opinion naie et ça m'a bête. Ma bende bateau baza na complicité ya côté Kamboka. Ba o besoin ko retrouver azana mèche na bateau o baza neti
côté Kamboka, là, bakozala pini. Ou même à Bamboka, où il y a Mindele, tout le monde a Kangwa, traître bango bazalaka sans pitié. Donc, au bon bango penda. Pas la biso moi, impunité, ils allaient belé. Mais bazo kangane ba innocent. C'est ça le problème. Controverser moko impossible. Ceux qui vendent le pays, ils sont libres. Mais ceux qui au baza koloba vérité pour na makamambo que soit changement, nde bango bazo zala kokangama. Comment ça? Tout le monde a ébélé ba général Oyo, baza ba traître. Jusqu'à présent, monsieur baza peka na ba fonction, hein. Jusqu'à présent, monsieur baza peka kuna na kati na ba est kuna bazo salaka kuna. Donc misala ya côté kakamboka. Bozo kanga bango te. Et pourtant bata ko bomande bango na pona ko bangisa baninga mususu prochainement basala makambo wana te. Mais bato baza koloba pour la vérité, bango bazo za la victime. Voilà. Ngana okaki mabe makasi bakanga kiye nata oyo mwana mwasi o komone nani o disho soit aza libre. Mais disho soit mtabandaki makambo parce que Jacques Ndala zaki déjà libre. Mais disho soit mtazongisi na prison. Donc, ma raison, c'est comme qu'on s'est poussé, ils ont seulement tout bakaka façade. Mais en réalité, les Camerounais ont dit si na kati ya prison, ils ont les Camerounais dit choses qui disent pas. Ninga lobaki qui na zwaki moi si mobile ceux qui na prison ainsi de suite. Il y a pas bimia se défendre d'abi. Oh, c'est que ma Camerounais o yunga na bomba qui yo bimisiango en même temps nga peu ça lo bayango. C'était que ça yango bakangi. Mais ils ont makamoko pour terre à terre. Et voilà. C'est l'équipe, l'histoire c'est l'équipe. Pourquoi Kotika a été? Pourquoi Kotika a été? Et deuxièmement, de Konanga n'a pas kisani la vie. Au moins, nous avons ya parlement na biso tellement va ventir l'équipe, parlementaire on a une chose trop corrompu. Pour la unité basa la vote moko ezala ke ne salaka na pétition. Il y a libanda biso de population tout ça la pétition ya kokoi sa mutuneti préserve ya nani ya parlement wana parce que wana kozala vraiment biso de ba population to poni pour ceux qui ba tie bango na kati toujours des corrections oyo a une version mususu ya balolibo ti komona pe ki a ko ina été c'est ça le problème alors que en réalité to lingi était VK to lingi ote parce que aux a traître aux ont coopéré na ba étranger ozo coopérer na ba rebelle makamuno zoloba et ça toujours contre na biso ba congolais toujours kanisa donc to lingi yote il faut bima ceux qui vont corrompre asa la bongo problème mais ça mais normalement il faut bilo connaître les pas la biso population tout ça la ka vote pour la koko isa bato lolenge wana c'est ça donc merci beaucoup papa Johnny. Mesdames messieurs, on s'arrête par ici. Tokutani prochainement na numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.